Abonnez-vous à Exemple TV et n'oubliez pas de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, c'est parti. Naza lokomo teza réalité. Nakoki jamais qu'on sa image wana ya mabe. Non, c'est pas bien. Comme ça doit travailler kitoko. Topidi ya mboka bato bazo lele mabe. Topidi ya mboka côte chapeau. Bato bazo lele mabe. Ekoti te. Okoyo ke loko ekoti. Yako la vanda na yo. Sabuni yo sembe. Na bisi yo to beti kitoko nga moko ela koti na pesi makambo le padre ya tele biso plafond likolo afiniki j'ai simbi to boki bien ba remarque wana ela biso na biso entre nous nga ndeka eloko moko ndeka ba salinga remarque ba biblaise au quatre biso sentiment dudu wana eza kitoko mais obeti yango mukuse on me mapenda charge mo bimba enze charge mais na bana ko boka na pic méchant to zala kaka d'animateur mais na kingongolo o ya bonioma to boka 3 animateurs na banzembo 4 na deuxième génération to boka 3 animateurs mais na bonioma na travailler plus ngamoko et puis pic méchant intervenir na mwamboyi azazoba mais lead ezaranga na ce que bien ngaka munanima kango na boka ba cri méchant ya boka bidenda de tout ça là et ça a radé malgré la ndose na charge même si qu'on a ça na charge mona ndezalaka kolanda te dans le bien talent nzembo le roi regarde-moi au comparons on nzembo nini ya ba style wana oyito bima mikolo na koyoka soza bena mutu ya oreille musicale motora bena ndole au comparons on nzembo tala dégâts nzembo aux important ils ont message artiste atindi façon artiste yembi instrument artiste utilizaki façon yembeli et puis on les ba rap te les afrobeat te on les a décalé te on les a qui chanson nde balobaka babela yango nini rumba trap wana eza lokwa baslow mais tala sikoyo lelo oyo etiaki da confusion kotala da qualité ya nzembo wana na bato mosusu ozolobela nga bamakambo soki ya banzembo soki bandeye nini ebimi soki ndeye nini okompare nzembo wana omonaki baza ta matambe moko te bango baza boye yango eza boye ntela bino mpona style ya musique wana international au moins qui exact à côté moroté il y a d'abord 3 millions quelques nango et qui est 4 millions et si c'est bien ko kendete vous comprenez c'est important yango wana exact que ceux qui battent mo baké mamba ko booster na to yebi yango bien na kise batuté to yebi ba jango ndenge kendaka to ko sala ke loko moroté au moins si vous booster loko yo moko dans la carte no yebi ke na zo tricher na yekola kaka animation na sana nga menisiete na yekola kaka kobwaka soki tosoni na mama palongolaka ndefo na bwakela ye botika na bwakela ye bwaka botika na yembela ye bwaka alingaka na bwakela ye bwaka na bwakelela lito ye alingaka na yembela ye yemba na yembele na moko dona bisi yo Exemple TV kitoko rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada encore comme il y a sans périque boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner na Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV kitoko rien à dire. Yaya ndé toyoka comme exemple à suivre cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres non yaya s'abonner. Exemple télévision c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV kitoko. Décarré Bachia pour le compte de Exemple Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous regarder sur Exemple TV. C'est votre humble serviteur Décaré Bachia pour le compte de l'émission Salon des Savoirs. Vous êtes plus de 30 000 abonnés en train de nous regarder de partout dans le monde. On vous dit un grand merci. Meilleur va tout le monde, meilleur va tous les abonnés, meilleur va ma famille, meilleur va tous les artistes et musiciens, meilleur va tous les artistes et comédiens, meilleur va tous les hommes politiques, meilleur va tous les gens qui sont liés aux médias, meilleur va Nabino, meilleur va tout le monde, meilleur va aussi à nous,
à vous, les abonnés d'Exemple à télévision, vous qui vous êtes là tout le jour quand on diffuse notre vidéo, vous êtes là pour partager, pour aimer, pour liker nos vidéos. On vous dit un grand merci à celui qui est derrière la caméra, Chris. Chris, merci pour l'image, son cadrage. Je vous dis un grand merci à Barézi Baza, le coordonnateur de cette chaîne Exemple à télévision. Je vous dis un grand merci. Mesdames, messieurs, quand vous le remarquez, quand vous le constatez, le 18 décembre, jour sacré, jour immortel, jour très attendu de tout le monde. C'était déjà passé il y a cela 4 jours déjà, on était le 18. Jo a misé na biso ba annoncer ki biso ba nzembo na bango ba album na bango ba générique na bango ba opus na bango tant d'autres ba misé ba équipe ebele ba o ba bimisa ki déjà ba nzembo na bango tant d'autres. Je laisse citer le nom de Jésus des Nuances Ferrego là abaki a tila biso sur le marché des disques okoyoka et loko qui générique na ye automoni ba animateur ba bois qui ba animateur c'est le collectif ba animateur na ye Blaise créateur a bois qui na album wana Kunzardo a bois qui Toubidi Amboka, je me trompe pas bois qui n'a qu'un album wana. Donc voilà, c'est pas assistant qui bango clip qui toko qualité qui toko. Sur ce, on a voulu parler, on a voulu chercher l'un ya artiste, tout l'un ya animateur ba bois qui n'a qu'un album wana. Ameka Kobita sur solo comment c'était passé. Mais avant tout comment wana le solo là, on aura le temps de le connaître un peu. Na mon amour Mukuse qui est en réalité. Je demanderai à Chris s'il est d'accord avec moi d'ouvrir la caméra pour dire bonjour à Blaise Créateur. Ouais, bonjour mon frère. Bonne tonton. Ouais, ça va. Mais Hervé déjà, bonne année. Merci. Et puis, Baksatana, joyeux anniversaire. Ouais, on a le 25 décembre. Donc, il y a Noël, il y a Anniv, il y joyeux anniversaire à Blaise Créateur. Blaise Créateur le 25 décembre. Moi vidéo, moi message, moi ou poster pe na statut et on ça vrai que tu remets Blaise Créateur votre côté non oyoka et loco. N'importe où on qui en arrière. Pas envie que babara avant de sauter photos on qui en arrière. Blaise Créateur parle-nous un peu qui est Blaise Créateur na Mukuse. Non, Blaise Créateur ça simple animateur, na quatre groupe il y a le padre Atala Kunde balaba na Lingala. Puis père de famille, hein? Donc animateur responsable, donc c'est tout. Nous sommes dans la quartier, donc Blaise Créateur yeyo, Atala Konabino, simple animateur Nabino, Mutabini Sarabino, et puis charge à Congo. Donc nous avons moko ya Congolais, on a la fierté à animateur, c'est tout. Voilà, Blaise Créateur charge à Congo, Blaise Créateur à Tambour orchestre belé avant qu'on chite pas les padres. Dernier orchestre Blaise Créateur, tous les savoisins orchestre Didier Lacoste. Pourquoi départ il y a Didier Lacoste peut faire rigoler? Bon, c'est baraba ta wenke. Datu les étapes pour la kala. Faut na le bango kaka. Moi extrait ba to comprendre. Pas de zonga na oyo elo, faut to bana to kita, pas to na ke na kali kolomba. Non, ça la normal. Ngape na eza donc vie za bongo. Mototo a la vision, a la poste à percer. Mon élevé place Nazaki Zagi Mabé, Zagi Mabete. Na sala qui moussala on a coqué, ko sala et na monique. J'ai beaucoup travaillé et coquille. Alors, na qui le rappelle moussala ailleurs où on a coquille, ko pousser carrière langa qui ne soit les bosso, na me ko affronter la place où on affronte kate. Donc mon zaka vision et puis nzamba sala ngapé grâce. Na tapa côté te calcul langa tomba juste lelo na osala bolo langa pemé na les padres na éviter ceux qui bato bazaka mal à l'aise nde ba mona nga pemé na les padres to bato ba sepela non bato bango pe ba sepela ba ebi na bolo na salela bango ba sepela ba ko souhaiter te ngana za la mabe souhaiter na bango za la garçon na pas za la bien vous comprenez donc il na tapa côté te na osala bolo langa comme il faut ata bango ba moni mabe mais eux important plus mingi zanga moko na ngai ne mukolo nzoto na mukolo doit venir zande yangako donc pour nga ça va. Blaise Créateur pas comprendre que tu es un animateur na plateau ou la musabi sona muké pas ba na poto ba sepela ba to ba souhaiter bon anniversaire le 25 décembre ba c'est pas que tu as un Blaise Créateur na plateau moi image monto zonga tu as un Blaise Créateur na Exemple TV. Mais image toi quand le rasikati Mikolo toi quand le rasika et bimi on est tout bela partout ya on est tout ça la promotion partout générique na biso yokoyo keloko. Eh ba maman bokobina te tokobina. Eh ba papa bokobina te. Président Cyprien Tchabou Michel Moto abinité tokobina. Simba Mukongo Simba Libumu Simba. Eric Ngwala Simba Libumu. Domigolo tuzana Simba Libumu.
Odete, Chibambe, femme d'affaires. Odete, Chibambe, femme d'affaires. Simba Mukongo, Simba Libumu. Nesha Pindi a Koti, Michael Longanga Bimi, Rikulumbo a Pessi. Donc, il a dit yo. Awa tozana piste ko, awa tozana biyenga na biso, awa tozana mbianse ko, Pamphile Babaka Ignace Kaniki, oya komela amela na ye, oya kolangwa alangwa na ye, oya asimba na ye, awa ale ye kuna. Toke tudu doucement Yasmine Mianda. Laissez bolo gile mafakala. Tudu toboyi makambo ya brutalité. Tolingi makambo ya doucement. Tudu doucement. Donc tout ça na doucement. Donc mikolo tudu doucement. Toboyi makambo ya brutalité. Tolingi makambo doucement nde. Blaise Créateur, parlons un peu de cette opus au fait. Je vous dis félicitations à l'équipe. Merci vraiment. Voilà, l'équipe de Mombouza qui 3 personnes, vous pouvez les meilleurs, Nabino. Mais c'est que je voulais savoir, non, c'est que l'album, le 18 décembre. Vu que d'abord, l'artiste est venu et annoncé qu'il déjà, vous savez, le 18 décembre. Vous voyez qu'il m'a frustré, vous avez topé comment? Tu ne peux pas faire rigole. Champion d'Afrique. Les padres, Nika Boroni, na moto yambo. Tu vas bangani. Biso mamba ko bangana à niveau na biso te. Ils ont orchestre munene. Biso ata eza kulikamba date te. Biso ata to bimisi album na 5 heures. Ata to bimisi générique na biso na 10 heures. Ata to bimisi ki les 20, oh les 17, oh les 15. Bak balinga ba yoka kaka biso na ba fan na biso. Date que tu as posé problème te to bangani. Date posé problème parce que par rapport à fan na bino ba Warion il a fallu pour pas na ba Gaulois a fait rigole écoutez moi polémique sur les réseaux sociaux parce que ba Warion ba annoncé que les 18 déjà le bon ba bongo bima bino bodie mbeli ba les 17. Biso to tchaki les 17. Audio bimaki les 17. Bateau ba okaki les 17 na soir tout le monde déjà bazaki nango audio. Audio bimi les 17, vidéo bimi les 18. To yebite et déranger bateau pourquoi? Ba fan na biso bazo yo kaya biso. Ba fan na bango pe bazo yo kaya bango. Na yebite ce qui déranger bateau pourquoi? Nous les pesenga bongoti. Quand les aki 20 na boaki, Kolanda c'est trop dit. Quand les aki 20 na boaki shiba boaki. Quartier la te bimisi pour vivre la musique à Babouaki. Et ça l'a rabia à l'époque. Au moins que moi rivalité on a kita muki na ndule. Ndule pese nga bongo na minute oyo. Yoza fort. Au bimisi batna bazo consommer ndule artiste na bango. Et déjà na mo tout te biso to bimisi pona ba fan na biso. Alors ba tout pe Babouaki pona ba fan na bango. Alors ba yo ka ba savourer musique. Voilà. Blaise Créateur bete son le solo. Corporation wana to coalition na obosali ya 3 personnes dio wana qu'est-ce que tu t'es dit beaucoup mis place pour bonnek pour toucher to pe non beau comité déjà dio ba professionnel Konzardo a déjà bon animateur à travailler bien to pe dire mboka otiko ya azuboa ka déjà bien ba sepel na ye Blaise Créateur déjà FIFA de l'animation na zara déjà wana et to sangani faut ka eloko moya bien biso to pesa ka bilengi et to beta 4 ministres na boka na Golbert tout ça bien na facilité oui mambo sala ezaka pe équipe mususu Golbert azala raté mais Blaise azaka to to beti général ba boss na Bercy Bercy kei Blaise azaka to beti qu'est-ce que j'avais dit na Bercy kei Blaise azaka to beti première classe na ba ritinzele na ba animateur mususu bango turo ba boaki te mais Blaise azaka to beti par hasard na ba tupidi na ba chapi na ba yorobo Blaise azakaka bango toko ba participer mais Blaise azakaka to beti okoyo keloko Konzardo topidi Blaise azakaka donc et ya butu moi Blaise azakaka sur tous les plans orchestre voilà Blaise na tout le monde tout là et l'axe que boulot zo kende bien Blaise a travaillé bien so Blaise azaki forte changement animateur tout wana au monde au fa dominenga au kuna fa dominenga mais tout le monde Blaise azaka vainqueur wana za ba benga en race de vainqueurs donc ils a makila ba champion donc nzambe merci na eloko tchakati nanga à travers ngai et puis à travers patron nanga les padres la considération na zo garder nga la première place c'est très important voilà mais Blaise Créateur
heure le but comme moi Bercy tu peux belé balongwa na kata groupe se plaindra pe mingi soupe na combo na yo parce que yo a toujours comment dire préféré à Jésus des nuances na banze mo nuance bi mara yo za la eza koyeba musala na discipline yo kasi ba joueur boni balingaka Messi alongwa pe na Barcelone pour ba jouer rivalité mais équipe ils ont gardé ka Messi oui pourquoi ba yeba importance na ye ba yebi que na moment difficulté mais ça ko dribbler au tchababi puis Messi a sa discipliné ça la ka boulot na ye bien ba tout boni bazela ko longa Cristiano Ronaldo na Real pour ba lokape ba jouer moto mais tellement Cristiano a sa leader na Manchester United a sa leader na takwana ay Real de Madrid leader na takwana ak Juventus leader na takwana na Portugal leader na takwana yeb sangai bilo ko nezaka bilo mo ba force ya moti ezaka naturel so nzamba tshona ba rawana kumisa nzambe nga ezateke o boeti patron nga alingaka bato balingaka musala na ye même yo lelo soko za chef na société songolo soki kaka moto moko azotosa musala na yo te okolinga ye te mais soki moto azotosa musala na yo aza na souci ya société na yo patron alingaka boye te azoya na bamarché azoya na bamanini patron akopesa confiance ezaka bongo partout na société ngati nazoa kaka na baliti wana tout bachanger boyinaza elaksi ke c'est que na discipliné na linga musala patron nanga na tosaka ba chef na biso na salaka o nyonso ke se sengaka et puis eza na mona ngo eza pe éducation na considération quoi na conscience yango ne mte salaka ngai pe na gagner ba biloko wana eza na ngo na ndenga mabete. Voilà. Mais secrétaire, moi, question pertinente, et tout ça, répondre à biso. Na générique, na bino tomo boaki ka 3 personnes. Ritz Alongwe. Non, Ritz Nzela Zali, Manzela Zanaye. Ezaka que tellement le padre netinga, ngate muna salaka déjà classement ya bakri. Ngate muna salaka na kopesa idée, mais ngate muna opona bato o fa babwaka. Au moins que leader a tuninga yena na kopesa pa vie. Mais mutapona ka mutasalaka classement eza le padre. Et le fait que ce Ritz dit à la boîte qui tenait le Ritz à boire raté. Non. Ritz a ça, na moi aussi. À travers très bien, à zapper et le but que Zaki Bakri. Ritz a Bakri na belé à bien ça les gars. Mais au moment où tu betara 4 minutes, Ritz a boire raté. Tu boire na Golbert. Mais na dérangement Ritz a boire raté. Mais l'heure après Ritz a boire raté. Mais na 4 minutes Ritz a boire raté. Tu beti dans sa babos, tu bois Bercy, Ritz Abokara. Tu beti qu'est-ce que j'avais dit? Ritz Abokara, tu es dans génétique, moi ma boire dans génétique à mi-balé, à Banda Kangokout. Tu beti première classe, tu bois Ritz, n'a pas animateur moussous. Tu beti par hasard, Ritz Abokite, tu bois n'a animateur moussous. Tu beti Oyo, au Ritz Abokite. Mais na premier soin, beaucoup Ritz Nzel. Et ça que tout ça la animateur est belé. Et l'animateur va comme belé. Nous moni les pas de Salema Sambia Zouana, Kunzado te Kozonga, ils allaient de façon, bah me rappeler qu'on présenter yé, bah tout paye bah yé baké, Azonga da parler na yé, et puis à ça va prendre na yé encore une fois. Ngala Kunzado tous aïe voix moko, tous a peu près batali colo. Ce que tu peux dire à la deuxième voix, oh à Kaboli bisona yé na katikati. Ritinze le ngai, ritinze le Kunzado tous a batali colo. Moi problème moi calcul ça qui ba me comprendre de ba ko box ça jamais blaise Kunzardo Ritinze le na générique moko ka ba misato il faut deuxième voix moko ya à côté na katikati mais ngana lobité que il fallait ga ritaper mapona na bon non na début na bi ke ngate mona salaka choix mais ça sert na biso tozana ye azana ya l'aise quoi Ritinze le na peso mbote la première dame de l'animation congolaise. Il y a moyen que Kunzardo a emprunté sur la carte de groupe Jet Espoir qui est déjà c'est long là. Et Bapona qui est et l'accident que mon orchestre Azaï n'a pas sapé a présenté Kunzardo quoi. Donc il y a une Kunzardo dans la carte de groupe et dérangeant qui n'a pas été. Ah, il dérangeant en déni, il a Fifat, Blaise Créateur. Fifat. Oui, il est dans Sibino, Maître Bérard Prince des Amunda, Yoka Blaise Créateur, FIFA de l'animation. Et dérangeant en l'autre.
aza moto azosala boulot na ye aluka boulot na ye azongi na palais na ye et puis bakotikela nga animation ya orchestre nga moko te esengaka accompagner moto moko azala bakotikela mpe kunzala do obeto pidi charge animation nyonso tu te esengaka moto moko mpe azala donc animation esengaka 2 ou 3 donc na sens wana donc bango fo bazala po tosala mpe kaka boye wana découvrir na kati ya groupe ya JTS on dirait place po utakala oni bonda omema mpenza charge mobimba ya nzembo charge mais na banda kobwaka na pic méchant tozalaka kaka 2 animateur mais na kingongolo oyo ya bonioma tobwaka 3 animateur na banzembo ya 4 na 2e génération tobwaka 3 animateur mais na bonioma na travailla plus nga moko et puis pic méchant intervenir na mwamboyi azazoba mais lead ezalaka nga na ce que bien ngaka munanimaka ngo na boka ba cri méchant ya boka bidenda de tout ça là et ça ngaka de malgré na ndo azena charge même si qu'on a ça na charge so tali okoyoke loko na participer na décrit na boki décrit voilà baninga to ba boki crime moko de la kisike nazalaka na race wana ba charge. Qu'est-ce qui fait vous allez à l'école bah tu as chef d'orchestre tu as chef animateur dans le groupe titulaire d'animation. Ah OK. Naza animateur principal lelo ya groupe na biso banda na ya. Donc na sala rapé boulot na bien patron nga alinga ba discipliné nga pe naza discipliné donc façon nga yango sala ke na mérité ba biloko wana. Soki nazali ba cha moko boye na travailler bien te et puis naza indiscipliné na ndimite ba pesa nga ba opportunité wana. Donc ezaka ke na tambola bien. Et puis lelo pe na ko pe kwa bize ba changa pe mpanzi. Et puis lelo pe so pe na pesi makambote ba chape ba ninga musu ba pe makambo. Ezande pe ka ke na sala ka effort ya ko pesa makambo chaque année. C'est que là on a travail. Le secrétaire banzembo ba j'ai créé au bois qui na kata oroyo ka loko. Eza ba créé na yo moko kaka résister à confinement, to pesa ba créé ba ko tekela yo, ko pesi biso le meilleur des soirs après quelque temps to ba yo so. Na ndenga mabete nante na koma pré osomba ba créé. Na ba te belé ba benganga. Soko za na ba numéro na bango ba oyebiso ke garçon na to comprendre te so bengi o tekele cri to a peso ka ba rendez-vous binsi bo mona ni pété. Na koma na prêter osomba ba créé. Et puis mutu nanga isala kanana donc nga vuma na sala ka bakri lo bande mutu ko pesa nga idée o kabeli nonga ubena ko ka idée mo boyi na ole kana wiki idée mo na ko zongo na développer ngo mais ko kende ko luka batu na somba bakri e arate nga bakri e yaka yango moko eza nzambe omoni Messi asala ka ba crochet na yona Messi da contrôle ya ballon ko buka na même lokolo donc ya balobaka Messi aza naturel Cristiano a travaillé. Tant que mon est naturel à force à rater. Mais Cristiano, est-ce qu'au travail dur pour comment niveau mon moto est naturel. Et là qui c'est qui a bossé dur. Donc Cristiano a une machine à travail. Tant que mon est naturel, na moto oyo a forcé à travailler pour comment na niveau mon est naturel. Oyebi exercice bon Cristiano ça là pas comment na niveau wana. Donc il accepte que Cristiano a maman na bossé. Azana deux azana nini mais na ndenge ko comparer un contre un et na Messi au moins ben que Cristiano a travaillé pour akoma place azawana et puis il a facilité. Vous comprenez? Vous comprenez? Dans sens où na ngai na force arati. Na la bena bona la muki odete Chibambe femme d'affaires odete Chibambe femme d'affaires et il y a en plein concert il y a même ligne et logo. C'est au début avant de nous entendre la musique, na bêta mo pena boy. Ah, et là il tient les pas trop passer pelant. Ah Blaise, ça le connaît ça bien. Pardon, au lobby et en plein concert il y a même ligne. Odette et Chibambe femme d'affaires que je salue en passant. Dis-nous un peu. Air aux yeux là qu'on a air président fait rigolo là. Azok a dit qu'on a facilité. Topé caché né que bel président en limite topé. Non, yécoute azamu ta pesa cacheté. Yécoute azamu ta cacheté. Yé azamu to nini. Yé baza ba col orchestre. Yé orchestre za ya bango. Wana baza ba sero ba misaka pona orchestre ba bunda ka pona orchestre ndo moni bango wana. Do eza kutu teke o apesi mbongo boete. Baza ba to senti pena ke akolinga te mabe moko elobama pona les padres. Akolinga te fight moko boyeya pona orchestre na ya linga trop. Ya mona na banzembo tu ba yemba kaye partout yo kama banga nezanga katenga moko chaque générique. Oyo kaka na boka ke kaka
parce que tout wana na ndule wana ezaki pena ke na moni crier ka brusque parce que tellement na boka ki ngo mingi na lanza ko ta ba 7 fois oh dete chibambe femme d'affaires musique elandinga na ki tindele pas zongi maman oh dete na sala ki ngo tellement mingi siko essaye de te déranger quoi et là comment ça les mingi mais après ça yo ki ngo siko na vidéo ah ça s'appelle la ngo ça bien presque quand ça les remarque ça sur remarque abi ah atako to ba boka ka mutu bon comme si comme donc ah non tout nzoka excès ko ya kosala ngo mingi wana ekotaki ye eka yoka ngo siko na vidéo na ndule bato ba sepele nango ye monga bisanga ke blaze chap eloko wana na chango eloko wana résultat nango lelo yo qu'est-ce que tu t'es dit jusque là tu siko na zo ka ba félicitations jusque là tu siko ba zo benga ba zo féliciter kaka bato bobeti mabe na yo ka bango te ba remarque ma critique ezanga raté mais jusque là na zo ka ba encouragement Blaise merci Blaise félicitations Blaise boye en tout cas les padres en tout cas boboa qui bien en tout cas tisiko comme le reto bima ils a dans 3 jours na marché ils a dans moment promotion fait les canaux télé bato ba yo ka ba consommer ba zo tana bango mais ba za la décider ya onde bato ba obina na ngona ba feta malgré ba télé se couvre fait quand na héros ya moke ba télé biso wana to bando bina ngata ata banda 7h to bando bina ngoti 20h30 to koti banda voilà tout le deuxième clip ya kati toujours na kata oyo ke loko ba ke odef chibambe ba ki pena crimus awa to sana ambiance ko awa to sana biyenga na biso awa to sana piste ko awa to sana milangwa na biso oya komela amela na ye oya kolangwa alangwa na ye oya kosi asimba na ye awa oyoki oya kosala nini asa na mizo c'est les réponses nanga bien oyoki bien oya kosi asimba na ye awa allez doudou doudou doucement Yasmine mianda Blaise pologile mavakala doucement toboyima moya brutalité tolingi badanse ya doucement oh na salini oya aussi asi yo ka bena réponse bien yo ka bena oya aussi asimba na ye katinga atindi papa zongisati okete na be oya komela amela na ye oya kolangwa alangwa na ye oya kosi asimba na ye na suki sisi yo zela nalo baso nini sona mona tsaki oya kosimba asimba na ye ba bazongisa sute fona kata oya kosi bango bazongisi asimba na ye eza animation omoni inga na yaki animateur faut bo créer ambiance voilà animateur boko boka 2 3 4 personnes mais il faut mon homme taza na couleur na ye ba émotion ba créer yango ba luka yango ko luka faut y bage o nenga kota ki boy ngaya na ko ya fona kota boy pour mutla mutu umote to boki to pidia boki ekoti sabuni yo sembe aboki na ye comprendre aboki ba blogo na ye aboki l'équipe bien o comprendre kun sa do pa ye aboki blogo na ye bosoko bela mabina bangala ale ya gatoli ya mongwele aboki mais ngas ko natali nom ta koti na ndenge na ye po kun sa do ba kota koti mama na ngaye makambo ezandiawa akoti na ndenge ne ngapa tangi FIFA de l'animation na loki façon ni na kokota enta na yeti ba mama bokobina te toko na tuni ba mère ba biba obina c'est maman kongosi toki donc ya mwana apparemment comme c'est des personnes de maman bokobina bokobina tu ne sais bêtement déjà nzembo mutamba Ahmed Sali DJ Samarino il va boire le modèle wana eza lingala sona boka ki on a français le ngolo baboyete est-ce que mamba kobina wana ba mama bokobina est-ce kotuna kobina bokobina kotuna wana et tuna malelo te eza ba bloqué belé tuna kobina eza belé mais mon tabo ki on a façon na ye eza no kaka lingala na biso ngala yo ba bloqué ba DJ ndeni te loin de là nzemo no yiba DJ za mto sali bolona modem de mémoire na média tant que on se nakata groupe jet set eza lingala ngala sali kila ngana penser mbala moko okobina bokobina te tokobina oka te tuko pena soki muta binité bat fo babina eza lingala ngana kila ngona animation eza kutu teke na calculer bato borin
Vous comprenez que ce Blaise créateur, l'un des animateurs de groupe Jet Set, le groupe cher de Jésus les Niances, Monto Yambo Ferrego là, m'habite consommer au Royo Loco Dio Makasio et Tubidi Yamboka, Blaise créateur à bois qui est biso pe kuna comme Zardo pe Agnata de le meilleur de lui. Blaise créateur. Il y a actuellement à Kinshasa assez d'été comme mal soupe, exactement. Donc quand est-ce qu'on a encore il y a YouTube. Tu es YouTube et comment temba ba vie. Yemba bois kacha la musique tout batala yo. Mais et comment un jour il faut mettre 1 million de vies. Jusqu'à présent bo tata banaka. On va mettre 1 million de vies dans un jour. Nani ngo Congolais na sala 1 million de vies dans un jour. Azate nani? Fala so beto. Abeto ngo wapi? Nzi mon album na takos de. Botika ba vanti papa ba jealous bosu boyeba ngoti. Ah, biso tout ko sala makambo moko te. Regarde-moi ya mwana, ils en a 3 millions quelque. Il y a 4 millions. Bobo sani ko lobela makambo wana, boko lobela suma mboka ba 1 million euro. Acoustique ya wana ba 1 million ndambo. Yelo ka 45 minutes ou 46 minutes. 1 million quelque qui da 2 millions. Parce que Dieu ngo so zaki loko ya 4 minutes. Ndebe bataille ngo wana, so zaki 4 minutes par exemple. Ko beta ba combien de millions? Et belé déjà. Toi na ta wana te, bino bongo na suma ba débat ba 1 million. Non. Biso tozana le 3e jour et bimaka le 18 vidéo mal le 18 na Boutou. Donc journée Cécilie. Tu compter le roi 3 jours et qui est déjà dans les bons. Tout ça déjà bien. Ils ont qui est bien. Total la biso ngo ba 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Ils m'ont au ba mieux que beta. Ils ont qui est déjà dans les bons. Ba je wana ko booster ka wana ya ba o bona ndaka mambona ti. Ba na bazana façon na ba travailler là ka. Maintenant, tout ce qu'on va travailler dans la façon dont on va biso to travailler dans la façon on a dit. Biso da mama ba vie pour la biso za première position ti. Biso première position comment ça la musala na yo bien, ba to ba sepela nango ba bina ngona ba betona ba boîte ça la bien et na ba retomber. Ba vie wana ezelo ko moke ya kana ngo ba nga ba ba distraction mama ba vie. Et ça na ba lo ah papa, to iba mama wana ndeza la ba. Kolanda te. Kolanda te. Na lo bien, talent nzembo roi, regarde-moi. Au comparant on a nzembo nini ya ba style wana oyito bima mikolo na koyoka so ça bena mutu ya oreille musicale moteur ya bena ndole au comparant on a nzembo ni tala dégâts nzembo aux important ils ont message artiste atindi façon artiste yembi instrument artiste utilizaki façon yembeli et puis on les ba rap te les afrobeat te on les a décalé te on les a qui chanson nde balobaka ba ba ngoni rumba trap. On a le slow. Mais tala siko lelo oyo. Et ça qui da confusion. Quand on a la qualité nzembo wana na batu musu zolo balanga ba makambo soki ya banzembo soki bandeni bimi soki ndeni. O comparer nzembo no mona ki bazata matambe moroti. Bango baza boye, yango eza boye. Na batu na to show mona bino le 18. Ntela bino pona style ya musique wana international. Au moins qui exact à côté moroté il y a d'abord 3 millions quelques nango et qui ba 4 millions et si c'est bien ko kendete vous comprenez c'est important yango wana exact que ceux qui batimo baké mamba ko booster na to yebi yango bien na kise batuté to yebi ba jango ndenge kendaka to ko sala ke loko moroté au moins chose booster loko yo moko dans la carte no yebi ke nazo tricher mon moto tricher conscience à to beti 40 nini yo mona motema ndo bagenote te na koma kité na trisha ki pona koma place wana ce que bon mabi sala o bato ba mona consommer ozo consommer servir bato o yo sali bato ba consommer na o ba consommer wana ya onde sala la force mais moto ayebi ki ezaki nango 6 ya commission 9 na conscience ba kosa amote biso to kosa eloko moko te niveau les padres ala ba fan partout dans le monde. Vous comprenez? À la fin, on va partager vidéo apparemment comme si. Pendant 2 jours, 3 jours, tout le monde a déjà vitesse déjà vidéo sur YouTube pour les padres et tout. On va voir. Ils ont des chaînes. Ils ont des chaînes dans le monde. Chaîne, moi, que j'ai qui n'a pas 200 000 et quelques. Non. On a habité sur ça. On a pris d'aller là, on a habité sur ça 300. Il fait ça déjà dans 3 jours. Dans 3 jours. Vous avez ce que vous avez sur la chaîne. On a comme pourquoi ça a des chaînes. Vous avez des chaînes. Par rapport à innover. Ah, ils ont déjà. Parce que le but de au jour est mata. Et mata pas l'équipe. Pour mettre.
Donc quand on était pas Blaise Crétin musique on vite musique ya ne yemba beta ba savourer ba yo kayo ba nini vous comprenez ba mbongo ebimaka wana o 1 million wana so ba biso mbongo ebimaka wana aussi ba moto kamwe ba ka sondire 1 million de vie so ba beta on ndenga mukio ebimaka wana yo mongo to kamwe o talobi oh mais là vous allez la carburant donc message yango wana tozala a te pona to sala la CG moko bango ba booster bango ba te boyebi ba sala mambwana biso to na tenter ya on a biso ke moto tricher na moto yibi conscience na moko et rebano reprocher ko kaka biso to sala oyo to sala na 3 jours déjà to ke dans les bons ba fan na biso zo consommer en normal c'est important ba félicitations to zo partout ba zo benga partout en tout cas ça va. En fait, par rapport à Oroyo Keloko, na souka wana Blaise Crétin, na mabwaki. Le padre Yemoko. On est écrit à Calais. Yemoko mutasenga ki yango, alobi. Tozanga pe ba krité. Yemoko senga ki yango, alobi attend kaza mwana wenge. Attend que omoni kriwana abaka kango mutu ya liboso. Première fois na ya sala animation. Era zala na wenge. Tutu kalu jazoka suspension. Azora suspension na concert moko faisant na palais du peuple so wapi monta sala animation nango ya Pentagone c'est les padres un chanteur mais il mtaboka concert wana ya to wale mambwa hello ko pe me wote meteyo ya omoni eto comme na studio habité aji betelanga sebe na Pentagone yemo baki na obwaka ngo peza clean na biso wenge abwaki yango ndeka beta lelo tobina ko imbiko polémique souté pas fait na to beta ki yango oh ntone ne wana za clear wenge 4x4 ah OK et bazala bango tuna ba papa chéri na tucheze ah beta ki yango lelo tobina ko imbiko ko kwasa tobina isankele dombolo ya bakongole dombolo endombolo amataka na punda kibombanda asala yuda sembiezo na va ozo comprendre ça la kutu eloko teke o manka cri Tony ça no ka ba innovation moni wenge e marka batuti lo moni loko na so ba tiango soko mika place wana ezala mama eza mukolo hotelema au bina ngo facile po ayibiki ayibida yake bina maboye ekinda boye sona da ya pamba donki azong sinega batu wengeza wenge ya muté sala génération des fois président star comment garçon na soka déjà il entretien na biso lelo na biso kota la caméra na biso par rapport à Oroyoka et Loko na ba animateur de beau travailler Kunzardo yo na tubili ya mboka remarque ni okosala bango par rapport ya nzembo wana dans ça là on a si ma caméra na caméra te pona mon to na moment promotion to le bela générique na biso il fait bima il fait ça la ndenge bimi batu fo ba binango toza na ta tozo pousser na minute so comme ça la remarque que yo sala ki bienté yo place au sala ki boy ya lo kolonde yo moko komisu ko pesa image mabe na eloko na biso en tant que professionnel en tant que l'animateur principal n'a coquille jamais n'a pas comme tes en réalité n'a coquille jamais qu'on peut sa image wana mabe non c'est pas bien comme ça doit travailler kitoko to pedi amboka ba bazo lele mabe to pedi amboka coup de chapeau ba to bazo lele mabe ekoti te okoyo ke loko ekoti yako la vanda na yo sabuni yo sembe na bisi yo to beti kitoko ngamoko ela koti na pesi makambo le padre ya tele biso plafond likolo afiniki j'ai simbi to boki bien ba remarque wana ela biso na biso entre nous ngandeka eloko moko ndeka ba basalinga remarque ba Blaise au quatre biso sentiment dudu wana eza kitoko mais obeti yango mukuse donc il fallait que obenda ngo susu mulai so pena bena benda ngo mulai toza trois animateurs c'est que baninga fallait pas babwaka pona simananga Kunzardo mutabimi donc so na bena ngo mulai pas pe Kunzardo les padres mutabwaki donc ngesa ke baninga musuba bwaka te donc ezelo ko terminer 5 minutes muke moi to beta bloko tout milai ezala été yango moni par rapport à donc to qui remarque wana à la prochaine net ton album
bakri oyo biso mo tosenti ke bato balingi yango tokopesa yango so vi molai mpo nga mona ebedayaki bato bakosepela nango même biso mo dayana orchestre tobeta bato tout même na repétition tokomi kaka dudu do bato tout osenti mpena motu tout lipekeke mopanzi bato tout lipekeke mopanzi mais à la prochaine fois tokosala so effort wana bato oyo nga nayoka remarque Blaise en tout cas dudu ça va mais faka kobenda yango molai chibambe wana bambiance voilà babenga ambiance moi question na suka déjà c'est na biso ko bois qui la biso c'est moi symbiose bega ba animation boka tito ke so zong so na kata ko loko pato kabona na biso déjà ba animation na bois qui est aussi l'équipe nga na minute na nga na promotion vraiment bon d'abord attends na par hasard dernier générique na biso olinga kolia ya kolia olela bileli yako odete chibambe femme d'affaires monde azaka partout yago la fula mupepe bro maître Fabrice miyebe ya mama Solange miyebe toko liango na moi respect liango na moi respect wanezaki par hasard ezaba jena ye abebi sa relation ezaba jena ye azala karankinier abeba nakana batu tikana tuna motuna moto moto na ngai moto akumba kayo yeyo donc voilà eza par hasard ba plein ebele même mikolo eza simba mukongo okoyoka eloko simba mukongo dudu doucement so po yambi tupidi na plateau na ye alobela mamna biso to mais obeta sete mingi na ekoti de tout le monde ekoti kaka tout le monde aza libre ya kosala promotion ya cri na ye quoi tellement yambi Blaise na kokumisa eloko na biso mais na kolobela mingi ba intervention na nga quoi donc bozwango toza en plein studio tolakaki bino album na fin de l'année mais tozwaki mwa retard moke raison pour laquelle toservir bino koyoka eloko toza en plein studio aussi ça babolo début année prochaine il y a 2021 bon on déjà sorti na bino date ya sorti album na biso premier soin na oya Black Box International. Tous en plein boulot, toujours travailler. Mon tout en poste c'est retrouvé un album pour tous en plein studio à Benguin à plus 243 89 53 79 013 plus 243 89 53 79 013 Rosa Blaise créateur. Oh tout à se retrouver na katia okoyoke loko abangate. Oh toi yebika asola na Blaise 4 abeta na Blaise 4 pour na faire à caillou. Soko bimite na iloko ko bangate zalango. Oh pe toi yebika na soki kanyaka na ye abangate. Programme ezaki ya single tezaki ya album. Single zalango loka muke toko tondisa ba komba bato te poto ko étouffer message à créer aux alaté. Yango moni le pas dans le baki to boka bato mingi te to pesa des messages bato na biso belé bozela album na yebi Chancel Mbemba International sur ozotalanga yo yebi ke zanga raté yo zantima ya kati donc ndongo za wana na kata disque na do yebena na disque na ba bombe na ye bato nange belé na tanga ba kombo te pa mikolo na boka bato te ba rigondo mbasi bazawana ba felanga ba Leonardo Miss Colon Koma bazawana ba De Gaulle Mata lelo na ba na boka bato mingi te oh tu azana posa libanga la na album na en plein studio oh yo tu autu ko zona ko yo keloko ayo ka weza na kati ozana posa o doubler oh bimasu na disque benga Blaise créateur azali po mikolo na makambo na ba créer o mboke zolinga nazana ngo te blog ezali te na bombi ya blog eza o boyoki na katu eza mukie ba jilimo na mabe ezali ba koyoka ba binango ya motelema ba binango ya ko fuandila ba binango ya ko lalela babina moya kongunzama feregola kwesi miboko lobi moto no soaza ko telema sundama boyoka ngo eza biloko eza danger boyoka ba na yekolele ko mosusu te na yekola kaka animation nazana nga menisiete na yekola kaka ko boaka soki to soni na mama palongola kanda fona boakela ye botika na boakela ye boaka botika na yembela ye boaka alingaka na boakela ye boaka na bokelela lito ye alingaka na yembela ye mbana yembele na mo dona bisi yo makambo ezali bajili mwana mabe ezali soko pesi moko osenga mibale jilo kolianga nzoto grave wana na disque pesi moko osenga mibale bisi grave bana bongo bazati au même pena na supermarché bon papa achète-moi ça au PC non pas ça mais toi tu commandes moi na sala nga bongo yango bana bongo baza bezali babiloko ezebele ba pesa makambo kabula nyonso pesa matatu kabula nyanzo na bisu yo
Nabi bonyomo pe ko bwa kele biso so ba ne bono bwa na bonyomo est-ce que ko bwa ko mpeso ezalaka nango me nazelaka siko omoni eloko wana namoni komozongelanga ndambu donc on a crime omoni jeneko totobeta wa oyo akoyoka eloko da style wana da ya sente mbonda banini eza deja pepre na bakache wana babonyomo oluka wana sikoyo bastyle ozoluka nde nalelaka na mbonda wana ezali sikoyo nalinga te nabeta ngo mokie omoni nde baninga bakomozwa bachance le padre apesi bango banzembo nde tomona bamarque ause bato mosusu bazwaki na qu'est-ce que j'avais dit nde mpe bato mosusu bazwa tour oyo un jour so mpe chance esouris côté na nga nde sikoyo nabombela bango eloko nabomba labi yeyeye limbasi na ngai ozali lokola moïse zela nayemba ngo kala ezali lokola moïse labi yeyeye limbasi na nga ezali lokola moïse betaka nzete na mai mpo bikisa bana israela sauve mpe ngai bolingo na ngai yo limbasi yo papa mayembela mokili chance eloko pamba yeye lutumba simaro ayembela mokili melesi bapesa na mbwa kabila lepere muse aloba libere tous les peuples libere bolingo na ngai yo tina na ino bayendelelo efo mongongo olangaki komome bala wasichwange wengi na olambwa wentikakela kenda limasi trésor kilongo nalingaka labi limasi yo omongi eza ya kati na biso yo ezalaka mpena ya kati me nalingaka nde te nabeta ngo ekwakomere malebodino ya josé makila frankilanga autre national nasi nabongisa nzembo kala nazelaka kaka nabomi mboka siko ngambo nasantaka deja pitié na kati ya nzembo oyo nde nasala yango plus ke kutu babonyoma so oyoki yango eza mpena na nini labi na quartier bafinganga mpo na yo nga sandra bitu babetanga na famille mpo na ye furme kutu soki amoni bilei abetelaka baninga ntangwa malobalobaka na nga sandra bitu elekaka sukali na elengi yango nalingaka ye labi kosalanga boye te limbasi dona bisi yo nzembo yo un jour eroya na kati nzembo na ozolela bolingo ozolela khela mobali na ye mama yoka kolela na nga nde mwana ye mama yoka kolela na nga nde sandra bintu sifa na nzela ya kelasi nzembo ngo ekimanga tokutana na nzela kelasi obengaka nga olongolanga donc eza ya nzembo moko ete ezali mais tellement eza nzembo mo ba 4 ans bane oyo nasali na orchestre yango eza dana ba 7 ans déjà bana na prépare yango bana na bomba yango 7 ans ezalaka déjà donc yango ozomona baparti mosusu ekiminga mais so nayoki ka maquette nango eza nabeta mama na lisolo ya fille moko bakutana na tonton mo na nzela kelasi donc malobalobaka na ye elekaka sukali lelengi donc gentil ezalaki nango koleka kutu mwanaki komela communion liboso ya sango tala degré mais et après alembo melengi labia baloli kazaka ata na bengi na phone alinga so yamba téléphone te donc mwasi mpe nazolela nazimba mpe na kolela mais nalinga yango nanga oyemba ngo mingi te mpo etushaka nga moko kwa réalité ou blesse créateur akutana na vie amoureuse na ye bato to bakutanaka nango mwana mwasi nyonso akutanaka na eloko oyo na bi nyonso te mais une grande partie mwasi nyonso akutanaka na eloko oyo akutana na garçon moko alingi ye azosepela na ye apesi maloba sukali erka bake eka badéborde mo eka baleki ka balimite boye po biso bayenge tozwaka etika soki ka aussi ok déjà mbeya omona mpena ser mo ya bien osepeli na ozolinga ye osala basacrifice mambutututu mais eka ser wana opesa corps et âme akotisi olola yo oboti mapapu sikoyo yango monaka mwasi alingaka mobali balingani na début bolingo eza makasi mais kaka ekomaka na moment ya kosala bamour moto atikala mingi na bastress ezalaka mwasi moto akomaka kosouffrir pourquoi amipesi da corps et âme alors mobali sikoyo moto ozwaka pouvoir ozomona
eloko wana ezalaka naturel yango monaka bafille ebele aza mwasi kitoko akuta mpe na mobali moko na débit apesi bolongo mais kaka fille na apesi corps et âme ale mobali mpe akomi sikoyo mambo ebele donc bafille ebele bakutana nango yango moni na yemba nzembo. Est-ce que ce sont les padres au proposer nzembo to poser la volonté de moi ça nakosenge te nakoprésente mpe nzembo wana mais eza vraiment bastyle na ye te le padre aza na bastyle na ye moko alingaka azalaka trop mbonda te aza trop folklorique te un jour akosala nango mpo eza musique omoni kakomosala biso basurprise mais na calcule na ye nano te nayoka ye na bashwa wana nano parfois ekoki koya yango moni nga moko nazelaka mokolo nakozwaka chance ya kosigne titre naoyoka bato te nakobikisa te naolinga ata kusebene ezala te tovandi na mbonda na biso 24 sur 24 heures ezalaka na projet. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dernière question, Blaise. Vous avez un animateur ou un état civil dans la télévision. Vous avez marié. Mais apparemment, tout au long de l'émission, on a monté bague. Qu'est-ce qui se passe? L'alliance, alliance, c'est le monde qui m'a bêté. Na senga pe mère permission hein. Na senga yo mo moni kande lisape salingai. Ta lisape ndesal. Nga te nalala nango, nalamukaka nango apparemment et salinga sko dessiné pe na makase comme si jaune makase. Pembe. Bon, là on comprend tellement peu long. Non. Et puis et bimango peu facilement. Mais dans des cas que et que c'est tellement long rater la sukola nango na la parola mafuta nango donc moi place na tellement zoaka mon ppt et ça nga sko dessin makasi. Yango mona longoli yango ata moi quelques jours et zonga na po zonga nango. Ya na pomte. Mère a posé, ton coste n'a pas eu. La plus de réponse là c'est normal. Il y a des dédicaces, ça va déjà arriver à la fin de notre émission. On a passé un message, tout balandi biso, bolande émission qui toko. Frère n'a pas présenté émission qui toko. Au deuxième fois on tourné na ina za décité. Na mona benon de na za on bato ba ça message ba ba banane. Na defa ba juge. Donc il faut juge akangara mutu na o ya zoloba. Ngasi ko na mona na defa ba juge. Donc il y a eu un boulot makasi mukolo bima na télé ça yaliwa. Non, c'est dans le déjà, ça va, merci. Merci vraiment. Merci na yo ndongo yo zonga na parler. Mikolo oyo tout banana la moke soki 7h so 8h, banana va retourner l'émission. Donc on a choisi dans l'embate, tout ça la promotion ya générique na biso sika quoi. Voilà, moi je dis un heureux anniversaire à Blaise Créateur qui fait son anniversaire. Ça va pour le 25 décembre. Ça s'est fait. Blaise Créateur, bon anniversaire à toi, plein de bonnes choses. Mon frère, je dis un grand merci. Un grand merci à tout le monde qui était. Je dis un grand merci à l'équipe technique qui était dirigée par celui qu'on appelle Adji Bilili, assisté par son frère Chris. Je dis un grand merci. Un grand merci aussi à tous les abonnés d'Exemple à la télévision. Je vous demande une seule chose. Abonnez-vous sur notre chaîne et laissez vos commentaires, likez nos vidéos. Ça nous fera énormément plaisir. D'ici là, portez-vous bien et bon de programme sur nos antennes de Exemple à la télévision. Au revoir. Beauté oiza Brand Cosmetic UK oiza produit en toto elonga kabatash so pilingi kozana tema ko ya bien ya propre oiza produit na ya kosala oyo eza pona maboko polonga la batash ya makolope ba genou et ba coude oiza oil elkendaka na produit en toto donc so koza intéressé continue de ce message na WhatsApp. Voilà, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur place Bogota la Bisso, Mbote Nabino. Partout dans le monde, non seulement la communauté congolaise, mais les Ivoiriens, le Gabonais, le Français, partout où vous suivez Exemple de télévision, Barizi Baza, monsieur le journaliste Nabino Yeyo. Alors, je suis venu vers vous pour vous annoncer que désormais, Barizi Baza, Exemple de télévision, tout ça, les fondations Barizi Baza. Fondation Barizi Baza, Eza wana pona koede, pona kosunga. Bato nyonso bazana ba problème bao nyonso bazana ba problème ezala ba problème oyo ko toucher peut-être social bazanga ya kolia bazanga ya komela nzamba tout nsi motema nanga ya mukie oyo to kubanda kozo to banda ko kabola yango na ba orphelin na ba na bitike na ba parents oyo ba comme déjà na ba âge avancé au beta batika bango na ba veuve en fait ba vieillard ba veuve et tout to banda ko kabola na bango yo muto kozala toucher o banda kotala biso. Vous avez besoin de contribuer à pas 100 fois parce que la Bible nous dit c'est lui qui donne aux pauvres prêtre à Dieu. Alors sur un Dev Sanzambe bon mais on a oyo zora to moi muki oyo zora kabula ngona bango alors to bando que rememela ya bango parce que exemple la télévision les appenda exemple donc toza wana pour na ONG
ONG Nabiso, auto lancé yango, accompagné avec Yannick Chamba qui est mon sponsor, qui est mon boss, qui est Taza, pendant touché dans les Cameroun, Bibarezi, pourquoi pas 100 francs on a peine à Zorato, Kabola, on a banabiti qui est orphelin, Tobando Kita, Tobando ça la descente. Alors numéro Nabiso est affiché, on a Yom Tozo Talabiso, aux années Lamba, aux années carton, au bando Tinda, père, à chaussure, il y a Bana, il y a âge, au Sangi Sigara, Tobando Memela Bango, et pas Nabiso ça. En toute sincérité, tout ça, mais c'est une question de conviction, une question, il y a Motema, donc, nous tous a touché, accompagné de Yannick Chambawa, que Barezi Bazana contribué à la vision pour que tout aider les orphelins. Donc, nous tous côté la biso, on a besoin ou aider les orphelins, pour hésiter à bien biso, adresse à Kitoko Yangoyo, exemple télévision. Merci, 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 Fondation Yabino Yangoana, merci beaucoup. Voilà. Yassika Eye, exemple de télévision et Boti Barezi Baza TV. Merci beaucoup à tous nos abonnés. Merci beaucoup à Fanatiko Bolingangaï. Barezi Baza TV. Donc BB TV. Ils ont rien que pour la production de vos artistes comédiens. Kuna Bouandozo Kakaba film congolais. Monsieur le producteur Mathieu nga Barezi Baza ya bino mopandi sango ya solo na salé bino Barezi Baza TV. Mama, papa, yaya, leki partout dans le monde. Oh c'est plein na savoir-faire en angai. Oh lingara musalo na sala rapona bino. Kende na YouTube, beta Barezi Baza TV. Place par comme s'abonner en rouge au cliquer qu'atteint au moins la cloche moko ya notification ngonga moko ya mopandi ya s'abonner. Au cliquer on finit na toutes. Bon nous on gag. Ba télé-réalité, il y a l'artiste. Ba vie réelle, il y a l'artiste. Ba télé-surprise, il y a l'artiste. Boandozoa. Ba film congolais, il y a l'artiste. Donc, ils ont zéro bêtise, mais on a préféré changer comme à Barezi Baza TV. Ba te belé, ba retourner zéro bêtise dans le la kiango. Et comme Barezi Baza TV, mais zéro bêtise les akuna. Donc, on n'a pas de bêtise. Zéro bêtise na kata Barezi Baza TV. Pas de bêtises na kata Barezi Baza TV. Bon, nous avons un film éducatif. Oh, bon, nous avons papa, maman, les qui banent dans le salon. Tout bon, oh. Barezi Baza TV. Bon, ça n'a rien raté. Barezi Baza TV, bébé TV. Barezi Baza TV, chaîne YouTube, nous actualité, théâtre congolais, film congolais, au Bourgogne, nous avons en bonne et difforme, car à la Katia. Barezi Baza TV, abonnez-vous. Yopoyo qui sango, partagez sango. Yopoyo qui sango, partagez sango. Tout y a quatre exemples de télévision, boki m'appelle Mbangu, na Barezi Baza télévision. Amoureux tu y a théâtre, tout botala SB TV, tout botala Belleville TV, tout botala Naomi Barcelone TV, Fanny Massoudi TV, chaîne tout est diffusé à théâtre, Leke TV, tout diffusé à théâtre. Alors, boki mambang, boki s'abonner pe, il y a Barezi Baza TV, Yassika Eye, Barezi Baza TV, l'excellence, c'est nous. Le savoir, c'est nous. Le bon travail, c'est nous. La qualité, c'est nous. Barezi Baza TV, vous ne serez jamais dessus. C'est parti, abonnez-vous. Je vous aime. Abonnez-vous sur Barezi Baza TV. Bye bye. Ceux qui transfèrent de l'argent régulièrement vers la RDC, il y a une nouvelle agence faite par notre sœur congolaise qui voit déjà le jour pour envoyer de l'argent en direct directement vers Kinshasa et c'est 24 heures sur 24. Otaka barumo kenaka matonge otaka limeto kenaka bo esili kana ndako mbala moko soza na mpesa batindelo wana airtel mani batindelo wana tiko kasi batindelo ezala tepe ekomi. Pour ça il faut contacter l'agence SMS de la sœur Sévérine Monchoa Sevastro et yaka Europe na Kinshasa agence de transfert ya sir à domicile batikelo pa na ndako et bimelo pa na téléphone maman Sévérine Monchoa Sevastro assisi masolo wara yo bengaka numéro na pression na Belgique partout en Europe au bengi 0032 48 344
22 51 yo benga kaka maman na biloka passe avant ni mbongo bibele na téléphone. Vous allez sur son Facebook et vous allez poser toutes les questions que vous voulez. Vous aurez toutes les informations qu'il faut sur l'agence SMS. Allez, check. Yo benga kaka numéro wana. Merci na yo maman c'est vaste c'est véritable vrai chéri. Mais c'est wanya maman na bébé ana tante ya omenga batu mbongo asa wana kutute awana kichasa kaka numéro eza moko opesi kuna bengi 00240 3 code mboka ya RDC 89 031 62 86 batine le mbongo ezala tepe komi takanga kisi njoka kaka na ndimi ye ponga na sina zwaki ngana sina zwaki quoi. Merci beaucoup, je vous aime tous. Confiance kaka benga numéro wana agence Yassir. Merci. Thank you. Coucou mi yaya, mi maman, mi papa, baya mi bali, baya basi bino nyonso ba gros bisous na bino. Je vous invite de vous abonner massivement à la chaîne Nanga YouTube Queen Joy B Official. Donc na Queen Joy B Official toko lobela nyonso et surtout mingi nos stars congolais quoi, nos artistes, nos actrices, nos acteurs bango nyonso to lobela bango nyonso. Il est temps de valoriser notre culture. Donc malgré que mon français la balinga et comment passe mettre au kaka. Donc je vous invite de vous abonner, vous serez pas ici. Donc quand même je pense que ça lit bien en français. Donc s'abonner à kaka. Donc bisous na bino. Exemple TV qui toque, rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou bolinga nada, encore comme il y a 100 périques boy. Faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. Ça Exemple TV. Bibo s'abonner belé la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Yaya, toyoka comme exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voyait exemplaire en autres, non, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.